il y a bonne volonté, il y a bonne foi. Moi, na balancer photo wana abate puisque programme nazo sala ils aura karaba vidéo tout mais na chaki photo moko na koki ko lukango pe vite fait avec votre permission photo wana na sengaki aide nazo senga to soutenir bandeko oyo bazana Congo c'est-à-dire ba orphelin. Pourquoi na salaki yango ezanango yanga ité ngai organisation nanga nazo sala non gouvernemental to ONG nangai ezala pona ko nazawa nazo sala eloko moko avec aide ya professeur Ngala Mulume kaba bitoka parce que na yende to bandai ko constituer statut nangai pour kota na préfecture nazo sala ONG pona ko soutenir ba personnes handicapées c'est-à-dire ba o bazana na handicap mais na Congo la zone est à la lancée na Congo pour assister la personne à mobilité réduite. C'est-à-dire pour un déplacement na bango, des démarches administratives na bango, sur la possibilité d'aider bango même na babeki pour se déplacer, toujours comme les kawana. Mais au yonga na tchaki ezala qui il y a des to bande komoko bazana Congo, ndé batindi la kingai, balobi na biso ba orphelin pe bazana droit ya ko fêter. Donc, on a droit à fêter. Du coup, donc, Nachaki Yango pour na kosinga aide, il y a Bandeko Wana. Bakaka ya aide, il y a $1 seulement. $1 seulement. Donc, $1 américain, na yo to 1 euro na yo ekoki pe ko aider ba orphelin. Bana o bazana Congo ba kufela ba boti ba célébrer pe Noël. Yango bomonaki na tchaki na kati ya réseaux sociaux na ngai ke soki otuti sami olingi o aider bandeko wana okoki ko contacter biso tout comme na fiche wana bomona mbala moko ezana ba adresse na bango ezana mwa makambo ebele na okoki pe ko contacter bango na yebi ke biso toza bato ya balibanda bato ebele na libanda bazala na mwa volonté ya ko aider ba orphelin bazana Congo na monda mikisa bambongo na bapoche na bango moko po ba aider ba orphelin po baza na Congo bana wana baza bana moko baza ko encadrer bango na kati ya équipe wana boto komona sinon après awa na ozongisa lisusu na mona ipe bato mosusu bazwaki yango bapartageaki yango mais naza besoin kaka te bo partager yango mais naza na besoin ya soutien donc avec $1 na yo to 1 euro na yo bana wana bakoki ko fêter pe Noël toza na posa pe bana pe oyo bazangi babo bayoka sepela quand même baza surpe bazope bakoki ko jouir yango na tchaki affiche wana bo contacter ngai na privé tout comme bo contacter bato wana direct puisque ngai pa na ngelo koni na salaki ezalaki kaka na tche yango po aider bandeko bino moko bokoko luka même bango na bamboka libanda na 1 euro to $1 je pense pas que otinda yango na ba MoneyGram ou bien na ba Western Union puisque ba okata frais okotinda bango 5 euros et ça la bango ou bien continue et vous allez vraiment ébélé pour la bango. C'est pour ça la geste wana pour na tous ceux qui sabana pour ba kufela baboti nzambe akopa bolabino. Donc voilà ça qui n'a pour nango. Merci beaucoup my queen Jenny et puis na bande konyonso vraiment affiché zali wana beaucoup tala yango beaucoup mona vraiment que na bande ko luka yango mais sauf que na moni un monsieur ko kay ko zonga bon ketan mais ko danger vraiment soki nalobi naluka yango vite fait pour na bino batu oyo ozolanda ngai nayebi ke boza batu ya mitema ya mawa bamisusu bakoki pe kotuna ngai toko aider ndenge nini place yango eza wapi tout ça affiche na ngai déjà ezalaki puisque ngai aza na contact direct na organisateur ya projet et puis yende mutu aza na ONG wana d'ailleurs nabengaki ye tosololaki na ye donc voilà, organisateur et projet bango wana baza na Kinshasa, baza vraiment na Kinshasa. Moi j'ai rien à voir avec aide oyo ya bino puisque ngai pe na part na ngai quand même ko aider na o na ko kai ko aider. Après voilà, yango oyo donc ezali photo oyo ce qui botali na réseaux sociaux mona na chaki yango baza na besoin kaka ya $1 na yo. $1 na yo eza vraiment suffisant pour aider ba komi
ils ont droit à joie. C'est-à-dire que bango pe baza na joie, baza pe na droit ya esengo. Donc à partir du 15 novembre jusqu'au 20 décembre, nde badate oyo bango batiaki koyeba soki bato bakoki koede bango. Soki boza na besoin ya na yango, numéro ezali na fichaki yango, tout ça. Soki pe botinda mbongo na Manigram, baza na Orange Money, et puis baza na na ba adresse ya banque, c'est-à-dire pour na otinda ba franc. Merci beaucoup. Na ovanda wana penda te, puisque wana yango penda lisolo na biso ya lelo te, ezaka ke falaki na leka wana pour na ko solo la mboka. Merci na bandeko oyo bozolanda biso, merci na ba oyo bozo like, bo partager, bo aimer, bo partager, bo commenter, et ça la biso pour senga la Mulume Kaba Bitoka. Donc merci na bino, merci na Umba frère Umba na Bourgoin Jalieu na bien kimité tozo zala wana pour to célébrer mariage na yo oyo le 18 ya décembre oyo. Donc aigle de l'Éternel a kozala wana pour na côté mari na yo to sepela elongo frère Umba na Bourgoin Jalieu wana na moni ba aji Gino aji protection ya ba aigle wana donc ceinture ya suka na moni Clovis Bukalengo na moni Mike Toanga pourquoi pas Papi Gen et tout le la vie. Voilà, na ye poto solo la. Première lisolo na ngai eza affaire ya parcelle ya lopango ya bato. Nazwaki message moko kasi to kolanda yango et après to ko solo la vraiment lisolo wana. Mais avant naloba pona makambo ya parcelle wa ina balancer au moins image ya parcelle, après bokoyoka audio ya parcelle, après ngai na kozonga. Donc ya parcelle ya monsieur Babi Kwayo. Monsieur Babi Kwayo aza grand frère moko aza awa na Europe, na préciser pays aza te Europe. Babi Kwayo et le vieux Babi Kwayo aza na lopango na ye oyo asomba eza na Congo. Lopango wana ezalaki ministre to gouverneur, c'est-à-dire gouverneur ya banque ya époque ya Kabila. Le monsieur c'est Jean-Claude Massangou. Jean-Claude Massangou a sali à peu près 18 ans, c'est-à-dire tant surtout au pouvoir il y a Joseph Kabila ezalaki, mais c'est Jean-Claude Massangou azalaki gouverneur et monsieur wana alingaki batekele lopango wana ya monsieur Babi Kwayo. Et monsieur Babi Kwayo ayebisaki soko limosoma lopango na ngai apé lopango na ye bayokanaki te na prix et lopango wana etikalaki neti ezana ba porte ya kokanga. Or gouverneur Jean-Claude Mass akei kokota na lopango wana na force na ye, puisque azalaki mokonzi atie babiloko na ye na kati na kolinga vraiment ko trop bien, puisque explication eza na audio tolanda nanu image bongo tozonga, puisque toza na sujet wana. Après toza na sujet congolais azolela mboka ezokufa malembe malembe. Congolais akomi kolela mboka ezokufa malembe malembe. Na kati wana tolingi tosola lisolo ya libération provisoire ya Vital Kamerhe. Naza sur na moment où tous les réseaux sociaux eza ekobeba, même na minute oyo eza na bato mosusu naza si baza en ligne na notre vieux Johnson Keto baza toujours na sujet wana. Tozobenga bato mosusu baza na Congo bazobwanga ko intervenir. Tozobenga bato oyo baza pe na Europe awa bazalaka nsima ya gouvernement wana po na toso na bango mboka bazokima bazobanga ko intervenir. Alors to comprendre que mutu te Congolais moko te aza powerful, Congolais moko te aza puissant, Congolais moko te aza mieux dispo, mieux placé pour na kosolola Congo. Que tout le monde bazobanga question na ngezali bo. Soki na ba politicien, soki na bato baza derrière le gouvernement bazobanga kose ya koloba mo devant ba caméra, devant ba chaîne, devant ba réseaux sociaux, devant ba écran na biso. C'est que ba musicien baza na droit ya kobanga, puisque même Zamboka na biso yemoko boli misanga na terre, même Mkonzamboka on dirait même yemoko azobanga ko ba décision mususu. C'est-à-dire derrière même Mkonzambo il y a vraiment un souci. Mais na kende na nangote, puisque eza sujet toujours sur la yango vraiment awa et peuple azole la nini, peuple azole la nini tokoyeba yango sikoyo kala mingi te tokoyeba peuple azole la nini.
et puis IGF azosala musala nini, IGF wana inspection wana générale ya finance bazosala musala nini, tokoyeba yango kala mingi te. Tout partager mes vidéos dans l'entretemps. Premier point de nalobaki affaire ya parcelle oyo monsieur Jean-Claude Masangu abotoli lopango ya batu après bino poto sur la lisusu. Voilà. Okay. Et là, juste kaka, extrait, il y a vidéo où batindela kingai et na vidéo mususu bazola kisa biloko zo batelemi wana vidéo mususu ezalaki bazola kisa lopango yango ndenge ezali, c'est-à-dire na kati wana place basoda batelemaki bazobimisa eza puisque mokolo lopango aganyaki procès, mais Jean-Claude Masangu, puissant qu'il est, kukuta na le Kasongo et général Kasongo apesi or baya lisusu kobimisa babiloko ya bakolo lopango po monsieur Jean-Claude Masangu makati ya lopango wana. Alors bango famille wana vraiment bazali kolela na makambu oyo ezoleka na mboka na biso pour makambu ya ndengo wana oyo bazoloba ti lelo on dirait que ba trafic d'influence ezanano na ngai to landana no audio par rapport ya message Joana ya Joana après bongo ngai na bino tozonga tosolola lisusu mboka tolandana audio oyo eza audio batindelaki biso pona yango. Voilà. Bonjour sir, nalobi lopango wana eza ya grand frère nanga. Lopango wana ezala menacé depuis kala, depuis nga naza na Kimi. Bakanga lopango wana na kota ba circo, na kota auditoire militaire à Mongalema pona lopango wana na ntango na ya Kabila le fils. Lopango wana eza na quartier GB. So tali ndenge na tindelo mon adresse na wana eza na quartier GB. Bakanga wana to gagna procès po ba to chaka na lopango wana bongo ndi ba falifisa ki mikanda batekela jomo bo so biso tant que yobisa mikanda to gagna procès wana lopango biso lopango sko vie asala kere fallait acha batu te atika ngo ndenge wana so gouverneur a banque wana Masangu ayeke pa vie à société vie à binga sepe na palais na ngina somba vie chi pe prix na ye pe abiso somba ngo palais wana sukarango 700 Masangu abina pio 500 et habité so pianga 700 te etika Masangu comme bazala kuna te vie pe tozala biso na ye na poto Masangu aye akome sans muto aye basani na salisi mikanda na ekuto oyo ya somba lupango wana to ba si vie o vie sikotanga la nelia gaki ndeza la ya mwana nde bayaki babimisi ye na lopango biloko bima ye siko aki abe susu na Kasongo aye ozongisa biloko na ye na ndako
vita mo yoki nengo na bengi ti nengo monaki ndenge bakomo misabana ebimiti na ba journaux ba mbututu waya mbope yoki waya mbope aloba eza lopango wa grand frère ngai propre comme Babi Nkwayo aza awa na France précisément na Paris grand frère na ngai donc lopango na ye ngana wana na betama mpona makambo ya lopango wana donc yango wana sujet napesaki yo so okolobela kolo lopango wana komone Babi Nkwayo komone yango ntango osala émission ye babwakaki ye masango libanda atoki kopere soki na général kasongo na nini me mwasi na azobiso na miniti oyo mwasi na ye nde moto aza wana donc mikanda tutu nango tutu ya biso na mikanda basalaki ye abimisa yango polisi yango bise biloko libanda babise biloko libanda na bango baye ozongisa biso biloko donc yango wana elandama nano mpe bandeni tokosala me na miniti oyo azongisi biloko nango na ndako Voilà, naza sur boyoki audio oyo eza petit frère propre ya monsieur Babi Nkwayo aza précisément na Europe awa donc basalaki baganyaki lopango na bango baza na mikanda na bango mais monsieur Jean-Claude Masangu azongi akeya kutani na général Kasongo apesi sous ordre ke baya obimisa su mukolo lopango na ye na minute oyo mwasi ya Jean-Claude Masangu aza wana alors bandeko bazo déplorer système nini ezo passer na mboka na biso donc na mboka na biso jusque là c'est comme si pouvoir eza na contrôle après ngana yebi ke pouvoir wana eza contrôlé ata bato bakondima ata barobo ya pouvoir eza contrôlé so déjà pouvoir mondele eza contrôlé bongo ya biso africain donc eza vraiment d'ailleurs naza na ba image belé ou batindaka mais monsieur est concerné biso te puisque eza ya ba pays ya bato donc pour na comprendre que oyo okokoza la jamais mokonzi na mboka surtout na Afrique bongo sans pourtant ba dicter yo mawa pour na Congo puisque ti lelo congolais azo comprendre okota na sujet ya congolais azolela pourquoi na lobi congolais azolela mboka ezo kufa malembe eza na ndeko mokaki alobi soko expliquer congolais politique à Congo alobi à comprendre c'est qu'on expliquer mabe na tchaka même na réseau na ngai donc c'est expliquer congolais politique ya Congo et que congolais ngo alobi que oui na comprendre c'est qu'on expliquer qui est mabe on a lobaki na puisque na mboka na biso tozoyeba na lisusu te nani amayele nani azoba donc mutu na mutu akoma osala makambo na ndenge na ye mutu na mutu pas comment rejoindre na ndenge na mutu na mutu ça dit soza na oka mutu mobo oza na pour oza na fan c'est que nyoso tu ata omona ngo eza faux ozo préférer kiti na oke eza faux mais na libanda ozo nyuma ondima te mboka ezokende mabe bato baza na esengo te nini mboka nga nazongaka na début nazongaka na début pourquoi na début na lobaka ntango baélection esalamaki déjà ezalaki ntango déjà baélection esalama na Congo déjà ezalaki fu naza sûr ke tokende nango bien puisque eza na bandeko ntango toloba babiloko mosusu bozoloba bato balingaka kocomprendre mpenza te mosusu abandoloba babétise bamisusu bazolinga basala neti bango baza plus aimé ya président de la République to baza plus connu na République ya bamisusu et pourtant te nayebi ke bato ebele lelo badefandaka même président na biso na Congo amona bango te nayebi ke ebele amona bango te nayebi ke baza ebele amona bango te à part pe bamisusu pe nayebi ke akokoza na mona nayebi bango mais jusque là nanu balia na bango ata mbongo na ye te osala effort ya koflate ye kaka ntina niveau ke bambongo moko boye kota pe na bapoche na bango mondenge ezokoma nanu kaka te mais il faut qu'on comprenne tant tozosolola Congo tant tozosolola mboka tozosolola te comparativement na bamakambo oyo eleka tozosolola te na bapouvoir oyo eleka mais tozosolola par rapport ya opposition qui est UDPS ndenge babandaka kobunda po Congo lelo ezala libération mwana ya mboka
ndenge toza lelo na son excellence Félix Tshisekedi. Et na bana koloba tout à l'heure que Congolais lelo soka wase ki za Congolais oyo aza fan. Mais Congolais oyo aza fan te na ndimite ke Congolais wana za zoba puisque IDPS afungola Congolais mayele. IDPS Congolais misu. IDPS alakisa Congolais ke bokoki kozala pa miso kokanga te puisque pays oyo dictature pays oyo boyeboy. Lelo Congolais miso comprendre. Mais balimba banda siko net ko dribble on dit makambo to banda ko yebisa bino dire si c'est 35 ans wana to banda ko kosa siko ndé sabino ezala ya solo. Congolais azo supporter puisque mboka ezala pasi. Mutu nyonso na vie na yene tozana ba Europe awa. Yaka sikana poto zanga papier, zanga mukanda, zanga musala, zanga mbongo. Ondima tout ba kopesa yo. Wana bandeko baza na Europe bazala peut-être d'accord avec moi. C'est-à-dire que ngai naza mobali na ye na poto boy makambo mukande simbi bizo simba te makambo surtout ekati bakoma koma même kopesa biso ba conseil bakopesa même conseil luka mwasi otia ta zemi osala tabo osana sima nango ekokokende boy ekokokende boy. Donc na ba moment oyo mutu azalaka na ba difficulté tant que mutu azozanga toute mission oyo comment se présenter devant ye akomaka na moi 90% ya ko accepter ayazo bakebo mususu to tala ngosima tena sana oyo na basi ndenge moko okomona mona mwasi atika Kongo abima za bamboka libanda il y a des fois zo vivre vie na yete ça na vie moko mususu akoti pe bala moko boy c'est-à-dire que oyo balobaka bakweli ba pesi le côté tout ça puisque azana na batomoko oyo ke ekoki kondimisa ye nyonso. Mais ngana kamwa ke miso bato ezomona bato ba Congolais azana problème na Congo. Congolais azolela lelo mboka ezokele mabe. Et biso bato tozo semble être toza bato mayele. Biso être tozomona mais tozolingana ki to faire convaincre Congolais oyo azana Congo ke makambo nyonso ezokende bien puisque président Fati aza président Fati azo sala bien. Non mais so yu muto sala bien ba obeta maboko, so muto sala mabe ba obeta le maboko te. Ba o ba sa savon ba bi ke non makambo zo ke mabe mboka zo ke mabe bolingo banda ko comparer 18 ans ya Kingandi, 36 ans ya Kingandi. Ngai nazara pa makaba ba 18 ans na ba 30 Kingandi nazala nangote. Na loba mukolo mona lobi ke na 36 ans soki na 36 ans ya Maréchal Mobutu peut-être asalaka ngandi de voyage na espace à 1 an te ndenge président Félix Tshisekedi asali na 36 ans ya président Mobutu peut-être akotisaka ba milliards de bisara biso que président Tshisekedi akotisi na espace même ka ya 1 année sur 2 ans na 18 ans Joseph Kabila peut-être asalaka ba voyage wana na espace à 1 an ndenge président oyo asali. Donc c'est que okokipe kokoma na yo oyebi kaka lelo mais osali exploit pour les kabato bayaka kala. Wana nagasi batu bandimango. Surtout bi que président Félix na espace à temps qui a kotisi ba millions na mboka. Président passe à temps qui a sali surtout boya. So ba bi président Félix na temps qui a sali ba voyage 1 million. Bino bozolo barana. So ba bi que pas président Félix bon bino bozolo barana e bongo ba kingandi. C'est-à-dire toza wapi Congolais, toza wapi Congolais. Lelo Congolais azolela. Congolais azolelani. Congolais azolelani. Abimisi Vital Kamerhe, abimisi Vital Kamerhe batu ba leli batu ba siliki batu ba lobby même IDPS yango moko ba boyi. Namonaki batu ba IDPS namonaki ba soutenir Fati ndenge ba telemelaki makambo wana. Nde bazaki dessus na ndenge ba libérer Vital Kamerhe pona kobenga ngo provisoire na élection. Tant ba programmera élection, balobaka ezaki provisoire. Mais ezaka provisoire te puisque déjà yebana ina ngoki qui azui qui tu wana avandi et ko changer te yebanaki. Et tout ça ka ba live na sala live moko na lobela makamwa ndenge le ka avant ba programmer président Fati. Ngala bana ko ba ke makambo ezo mona neza clarté. Eza même na mutu moko mankanga respect quoi. Mais na ba eza clarté
eza clarté astuce oyo elakisa eke ezalaki clarté napesa ye baraison nanga oyo naloba eke ezalaki clarté. Première raison ere bapesa ye bakoannonce mpo baannonce tolalaki te oyo ezwa rapport na ntongo nyonso to wana kaka mpo bazoluka ndenge nini bazokolabore ndenge nini bazonégocie. Première ese na bino lokola ekomi deya kowumela boye mpo baloba seke ekomi flou. Deuxième raison nalobaki ezalaki ke nalobaki naye soki caméra elongwe na RTNC ezokende mbala moko na limete na 10e heure soki caméra elongwe na 10e heure mbala moko na RTNC seke eza flou eza moto moko akomela ye kaka bia atikamaki ele apapa moye te nayebisaki ye mpe nayebi politike te puiske nana mpe na mposa oyeba politike te mais sauf ke mpona komona makambo ezoleka na mboka to mpona kokomprendre makambo eleka na mokili oyeba politike te. Lelo biso tu toyebi médecine te mais tokokomprendre quand même covid ndeni ezokende na nde bavariant ezobima na nde bavaccin ezobima ke lelo akoma so osoli nde mwa moke pembeni sa maske aloba noke non corona covid puisque ayebi mais aza médecin te. Donc pour la nature eza non te il faut nazala na matière mais eza peut-être il faut nazala na moi connaissance to peut-être moi mayele moi sagesse moi intelligence ya déjà mokili ezalaki mabe ezalaki flou. Quelque temps après ouais na okota mote po iluka na mema batusu na bakande ebele naza wana te balibéré balobi ke provisoire après jour et Hollanda babenga batindeli nga lien na landi na lien bato bazoloba namoni mpe ndeko mosusu alekaki entre autres Bishop Chatumba bacélébré batie bapoudre na motu azoloba ke puisque état santé na ye ezalaki mabe yango babandaki kosenga balibéré provisoirement mais eza na bato ebele baleka babameka azala ne na prison te so ekomi balingi basala likambo ya prison akeye alati teni ya baprisonnier mpo amonana mais apart wana banda ozala ne na prison te moto abi prison naza na bafoto puisque awawa ezoboya koleka naza na bafoto moto abimaki na prison mpona raison ya santé bomona ndenge nini lobi bayambaki ye bomona ye lelo costume natie bafoto mosusu na baraison nanga mpona alakisa ke nayebisi bino kutu bomona kala ntango oya ndenge na bapoto ntango akoya kozonga na ye point sita ezokeka mabe moto ayibi bamillion moto adetourne bambongo quelque part bokoloba misusu balibéré puisque basambisa ye mais bazokoka prison na ye mais bazokoka kocontinue kosala baprocès wana te lelo aza libanda akozonga te ndenge aza wana akozonga te mais mbongo oyo ya détourné eza bambongo oyo lelo na bapoto awa ezosala baentreprise et puis bato bazovivre na basocial congolais azolela congolais azozanga même elipa ya kolia mais bakonzi bazobomba bamilliard na bapoche na bango et bato ya babongo bokateli etant balibéré 100% explique kota balingi baloba ke cela engage ke justice to tribunal etali mokonzi ya mboka te mboka na biso bozolinga bocomprendre yango ndenge nini Congo mpona nini na Congo bazolinga moto nyonso fa koma kaka combattant to moto nyonso tu il faut akoma kaka koloba bêtise mpona Congo. Vital Kamerhe na moment oyo mi ngai Aigle officiel TV na miso na biso na boyi koloba yango ebele mais topesi susu temps ndenge naloba na direction esalamaka makambo naloba soki bato bakozonga bayoka yango na ozongela yango susu te mais tozokende okongolais andimaka motu soki asi akufi sufi nanu te oza nanu kaka na vie makambo nyonso bobanda koloba motu na motu aoyela bino connaissance na ye toza na besoin baconnaissance wana te lelo toza na bapasteur l'église ebele ntango batelemisaka bato akomo prophétiser ma sœur mon frère soki nini bondimaka ye par rapport à quoi tondimaka ye na expérience tondimaka bango mpona connaissance nini tondimaka bango kaka par la foi tozokomprendre makambo azoloba réellement eza makambo ezokomelanga mais mpona nini biso toluka kocomprendre ke motu wana lokola alata toge babimisa ye soki juge avocat maître avocat licencié soki na droit soki nini kaka ye ndako olobamaka yesu atangaka babiloko ayaka oyebisa biso na mokili te mais pourquoi bolingi lelo bato nyonso fo batanga droit mpo baya koloba bolingi bato nyonso batanga politique mpo baya koexplike politique pas mpona kosola makambo ya Congo il faut nakende osala politique. Moi je pense pas que mpona kosola makambo ya Congo il faut nakende osala droit puisque la politique wana nde place bazoyebisa bango mpo tolobi yango oyo kosala oyo biso totie yo biso moko totie yo seke oyo biso tolobi na yo
yango oyo yo okosala pona biso sika Congo ezotambola ndenge wana bandeko ebele lelo tozo comprendre te eloko nini ezoleka na mboka na biso Congolais nyonso tu Congolais moko te aza natalaki na bagroupe nyonso oyo nga nazalaka natali na bagroupe nyonso oyo nga nazalaka place moko te namoni Congolais aza content place moko te soki boyebi oyo bayebi te bokota na ba réseaux sociaux bokota na ba YouTube que Congolais nyonso tout place azali Congolais moko te aza content na makambo oyo esalami pona libération ya Amé Congolais moko te aza content Congolais moko te aza content alors Congolais loko aza content te entre temps toyebi que Congolais ne peuple c'est que peuple a ses pérités c'est que peuple azolela mais peuple azolela nani azoyoka peuple batiaka na peuple mais lelo peuple na azolela ta mokonzi moko te azoyoka ye Vital Kamerhe lelo botie libanda puisque bazongisi combien na éviter ceux qui ba année ba pesa Vital Kamerhe c'est kokaki ou pas nga naza contre Vital Kamerhe te même na ye mokwata so to mona moye na lobane yo babimisi yo est-ce que biso sikoto sani yo babimisi yo falaki baboya kobimisa yo mais babimisi yo siko biso fo mais sauf que a bobimisi vous comprendre que peuple asiliki boyoki langage ya peuple ndenge ezo changer sikoto zo ninga to convaincre peuple oh non dit abelaki est-ce que kaka bon Vital Kamerhe pour ma santé Willy Bakonga peut problème ya santé alors est-ce que batu o baza na kati ya ba prison wana batu mususu baza ba problème santé te biso toyebi ke batu ebele baza na ba problème santé mais baza toujours na ba prison mais Vital Kamerhe quand même botikiye Jamal azawapi pour Jamal pe abelaka prison ezaki Jamal asali crise Jamal azawa est-ce que Jamal pe babimisi pour la raison santé ou pas donc bandeko ba réseau bandeko ba journaliste bandeko bosolola Congo bo mekana okopesa biso réponse sur Jamal pe babimisi raison nini babimisi Willy Bakonga pour ces raisons il y a Vital Kamerhe eza provisoire puisque abelaki donc c'est karozonga mais so botali ba vidéo botali ba photo botali ningi lelo abeti ba costume na ye vous remarquez qu'il aza happy aza vraiment content ya kozala libanda po asala makambo na bisi bino ke aigle ndeka na lobi na tchaki point wana eza complété kala mingi te bato baza ko déranger congolais lelo ceux qui ba tozo be ba kuluna lelo ceux qui tozo ba ke kuluna zo boma congolais tout ça eza puisque kuluna zo puisque misala ezate po bato bazo souffrir bato bakomi bakuluna bakomo kata machette bakomi ko kale bato bakoma obotola ba misusu bakota na ba voiture wana benga ba catch enlever bato puisque mboka eza na pasi mais ba mbongo oyo ekoki kosala ke mboka bato ba vivre bien et va na maboko ya bato et bato wana lelo bozo libérer tranquille ba vivre pe ba circuler na bango na pays tranquillement d'ailleurs ndé nazo yebisa bino ke bo mona Vital Kamerhe ya Europe bo boyoka ye et puis soka ye peut-être pour zonga eza moi pas puisque aoya po eza na ba préparation tam suya mamaka mususu point de na bande ko wana donc juge akufa bokangisi mutu aye kosamba babomi juge wana akufi pona dongo zanga la motina lelo bana na ye aza ba orphelin lelo mwasi na ye aza veuve juge wana balie akufi po akendaki ko Vital Kamerhe comme muyibi ya mbongo ya leta et mutu wana babomai akufa moto oyo baboma po na ye wana bozotambola na nzela pays ezotambola mabe Congo ezokende mabe ngai na koloba même que président na biso derrière ye aza commandé bolinga te boyebaki eza bongo puisque eza na eloko moko te ekosalama par ordre na ye eza te biso tozo protéger biso tozo soutenir biso tozo prier pour na ye mais eloko mona nga na bakisa par rapport na yango
C'est-à-dire, ceux déjà numéro 1 de la République, Yemoko Aza est déjà incapable de recevoir la décision de Yemoko, puisque Aza peut-être dicté, tout Aza to Aza dans l'entourage wana baza que ça il est ba piège, c'est que ba petit peuple c'est toujours bondisa bango pamba, toujours bondisa ba musicien pamba, pour musicien ba ko ba ne so sali boité to sala boy abangi tambo yango ana un petit peuple a lokalipa naye bakonzi lokola bakonzi ya mboka na biso wana bango mo déjà kutu so ba bisi bango ke bimisa le journal lobi le kata bimisi mais pourquoi bolingi bato mosusu baza lokola ba souffrir pour na makambo wana. Congolais azolela nini baboya ki monsieur Kadima, Congolais aboya ki monsieur Kadima na seni mais ba imposer Congolais Kadima. Combien de marches salami nga azaka na ba vidéo mosusu mona pena ba Congolais bazotamona nzela bazoyemba finga même konza mboka naninga kocha ba biloko abongo te puisque pour ngai avec il faut qu'on en respect mokonzi na kocha ba biloko wana te mais naza sur bato ba réseau boye ebi bomona ba marche kapé bazofinga mokonza mboka baboyi Kadima lobi de ke to boyi peuple oya votaki yo ayebi sur que moto wana mais bozwi boche bon ezokende ka ezokende Vital Kamerhe ayibi bambongo ebele a détourné sali soki ba makambo ebele wana tout ça bozwi bolibéré ministre de l'éducation ancien ministre de l'éducation Willy Bakonga sali ba biloko asalaki adena bambongo bozwi bolibéré. Entre temps ba corps médical bazo grévé déjà presque 4 mois ya moyo salaire na bazora soki ba 1000 francs ba combien de 1000 francs na bino wana baza kutu ata na eloko te mais Congolais aza kosenga amona mboka na ye moko. Congolais akanisaki lokola président de la République oyo akoti aza Congolais seki mboka ekochanger eloko moko eza évolué te na Congo. Zui IGF wana musala nini bazosala na tiaki même photo mo azotuna musala no ezate puisque bino bozokanga bato baza na problème te mais ba o baza na problème bozokokanga bango te obe minaku babimisaka sujet minaku ebimi dossier obe minaku azawa ande kimbuta azawa Numbi banti siko bosambisaka basoda wana basoda wana so bapesa bango ordre ya kopesa bapesi bango ordre bokende kosala mission bangai baboya ordre ndeni bango baboya mission ndeni batindi bango kotinda neti lelo bakonzi ebele bazotinda bango bobimisa Vital Kamerhe babimisi bango mpe basoda wana oyo botia bango na makala po bosambisaka bango po bango bato baboma soki shebeya bango mpe batinda bango kotia mais bato bamandata bango baza wana bazoyenga wana na Kinshasa osala bango nini. Numbi aza wapi? Général Numbi aza wapi? Fo bokanga Général Numbi botika bana bato botika babibali ya babasi ya bato botika batata ya bana bato kosambisa bango ere nyonso kopozaka bango mille une question mpe kokatela bango baprison makasi po bango badetourne te bango mpe kaka bato babetre shebeya te c'était par ordre bapesi bango mission bakende osala yango etango bato wana bakendeki koboma shebeya eza na bakotinda bango tomona yi ba image ba vidéo ba arme tout ça na bandako ba Général Numbi aza wapi? Nani akangi Général Numbi? Obe minaku tomona ki dossier mobimba soki ya babukanga lonzo banini tout ça aza wapi? Obe minaku aza wapi? André Kimbuta ba détournement nyonso monsieur André Kimbuta sala André Kimbuta aza wapi? Joseph Kabila bazolobela ye bana tongo na famille na ye mobimba ba détournement bambongo ba virement ba transaction ba biloko wana tout mais au moins inspecteur ya inspection générale alobi ke Joseph Kabila la makambo wana azate apo bozoloba musala na ye nini azosala musala te azosala kaka baoyo bazotinda ye mpona kodistraire peuple congolais. Peuple aza distrait mais peuple aza na posa pays na ye ezala bien peuple a vivre bien. Peuple déjà tous en décembre, les autres tous depuis le 8 décembre. Jusque la population congolaise, peuple congolais a yebina nous tenir ba passer ma fête. Mbongo ya ba Covid, ils ont détourné si c'est
70 na caisse ya ministère ya santé, tout ces cas, ceux qui ba 30%, tout ça, et corps médical, infirmier, médecin, tout ça, la grève 4 mois impayés. Na bambongo ka ya mike ko pesa na bango bazana ngote. Mais Vital Kamerhe a détourné mbongo ebele ya makasi. Bosambi tout le monde. Papa ya batu juge yayi akufi atiki bana mi barfelin. Moi si na veuve. Bokoti si Vital Kamerhe na prison, lelo bobimisi tie bongo pesa ke azana raison en santé. Ba Frank Diongo bazala na ba prison bazoka ba problème ba santé. Lelo tozana Bishop Coutu non à paralyser liboko na likolo même ko balobaka bien te et ça pona ba prison wana mokolo moko te batikala ko bimisa bango po ba kendo zo soin na libanda. Peut-être état wana ezaki soki époque wana pouvoir wana soki esaka ni liboto boite mais ce qu'on a pouvoir oyo mutu bokateli prison azon simbongo te bobimisi ko des provisoire par rapport ya ni mboka ezokende mabe peuple congolais aza kolela peuple azo souffrir congolais aza na posa mona clair bandeko oyo bozozala kaka pour président pour gouvernement Fati nazomona bino neti armo bozo comprendre makambo zo luka bosala te nazo comprendre te elo nini na mituna bino ezosala pour yaka na ba raison nga armo na yaka na lobby pona Fati soka sali ya bien to lobby pona bien soka sali ya mabe ana be ça ça pe na besoin yo baneka sali mabe to la nanu ndeko moko a sala ki pe vidéo et azana message moko apesa ki peuple congolais anu ebongo ngai nazozongela bino lisusu donc to la nanu ndeko oyo beli loka na pesi ombote place ozali mon la kanda mabeti na osala la kanda mabeti na osala vidéo. Nous sommes les Congolais. Congo est un mot à la biso. Congo est un mot à Moutouté. Biso de Moni va passer depuis l'époque de Mobutu. Tu hérité, ma bébé, Mouzaïe, à Tekimbo dans la Rwandais, Kabila est la même chose. Le président Félix est venu pour redorer l'image de Congo et de Baki. Maintenant, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons l'éclaircissement de ce qui se passe au pays. Trop, c'est trop. Biso de vos fans d'attaque et notre comme le roi Bana Dino, d'abord, nous sommes sur la partie de Salavana. Kamerhe a volé l'argent des contribuables congolais. Il a été condamné. Mais qu'est-ce qui fait que la personne qui a été condamnée, vous ont libéré sans pour autant voir sa mission? Nous devons voir clair sur cette histoire. Trop, c'est trop. Au cas contraire, Biso nous sommes dans l'Anzela. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, avec tous les respects que je vous dois, vous devez parler et expliquer au peuple congolais problème des animaux. Avec tout ce qui se passe, 90%, il y a pour 99% de la population dans la pauvreté absolue. Et nous allons accepter vos bêtises. Trop, c'est trop. Nous voulons l'éclaircissement. Il y a une macambia Kamerhe. Au cas contraire, on a vu sur Anzela la bino. Ou bien qu'on kata makona bino comme on a su du bandate. Trop, c'est trop. Biso ko le vivre on va na mo ya mikiete. Bon, on va manipuler biso ko kei bo bozongi bo. Non, nous voulons l'éclaircissement de cette histoire-là. Voilà le message d'Angaï Chakal, les combattants, l'emblématique. Oh, ça, figure emblématique du combat. Tout ça, nous avons jeté. Nous voulons voir clair sur cette histoire. Kamerhe a venu Néréni. Pour le président, on y a mis ma campagne, on y a mis un autre. Oui, ma femme va bénéficier de la vision sanitaire, mais là, à Kimi, n'a pas la vision. Kamerhe a venu Néréni. Ça n'a pas de sens, c'est pour ça qu'on y va. Message dans la loi. Avec tous les respects que je vous donne, monsieur le président, nous voulons voir clair sur cette histoire. Merci beaucoup, Maître Chaka. Dans la kanda mabeti na osala vidéo. Nous sommes les Congolais. Congo est un mot à la biso. Congo est un mot à Moutouté. Biso de Moni va passer depuis l'époque de Mobutu. Tu hérité, ma bébé. Mouzaïe a Tekimbo dans la Rwandais, Kabila est la même chose. Le président Félix est venu pour redorer l'image de Congo et de Baki. Maintenant, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons l'éclaircissement de ce qui se passe au pays. Trop, c'est trop. Bisous de vos fans d'attaque et notre comme le roi Bana Dino,
Kamere a volé l'argent des contribuables congolais. Il a été condamné. Mais qu'est-ce qui fait que la personne qui a été condamnée, vous ont libéré sans pour autant voir sa mission? Nous devons voir clair sur cette histoire. Trop c'est trop. Au cas contraire, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, avec tous les respects que je vous dois, vous devez parler et expliquer au peuple congolais problème des animaux. Avec tout ce qui se passe, 90%, il y a pour 99% de la population dans la pauvreté absolue. Et nous allons accepter vos bêtises. Trop c'est trop. Nous voulons l'éclaircissement. Il y a une macambia camélé. Au cas contraire, pour moi, la mission sur Anzela la bino. Ou bien pour Kakabako, la bino, comme on va sur le bandate. Trop c'est trop. Bisous, on va le vivre, on va pas l'amour à Mikete. Bon, on va manipuler, bisous, ok, non. Nous voulons l'éclaircissement de cette histoire-là. Voilà un message dans Ngaï Chakal, les combattants, l'emblématique. Oh, ça, figure emblématique du combat. Tout ça, nous voulons voir clair sur cette histoire. Kamere Abini Nereni. Pour le président, on y a mis Magambamoto, on y a mis Anoké. Oui, Magambo Abini, c'est la mission sanitaire, mais là, à Kini, Nambo Nabiso. Kamere Abini Nereni. Ça n'a pas de sens, c'est ça pour ça qu'on y va. Message dans la avec tous les respects que je vous dois, monsieur le président, nous voulons voir clair sur cette histoire. Merci beaucoup, Maître Chaka. Donc, Boyoki, c'est Maître Chakal, Chako Aouka, na Cape Town. Maître Chakal, Mbote, Yebikaka, c'est un kitoko, aigle de l'éternel. Donc, Boyoki, Maître Chakal, c'est un combattant résistant. C'est un vrai combattant Sabino. Na Vandi en Afrique du Sud, na ba Maître Chakal ensemble. Donc Maître Chakal, c'est un vrai combattant. Tout le temps, Abanda Kobunda, Pona combat, et puis Azam parmi ba Oyo, Baza ko soutenir le président Félix. Mais ce romoni, Maître Chakal a sali vidéo wana, a tindi vidéo wana, ils allaient juste pour on dirait Maramwana et comme Kokende Mabe. Makambo et comme Kokende Mabe. Makambo et comme Kokende Mabe. Nazana taj moko eza awa. Nakota Natamwa Mibaleto Misato. Vive la démocratie. Notre pays est sur une bonne voie. Il y aura besoin pour une fois de plus. Des arrois. Une antilope, présidence gourmande, plus que l'éléphant. Ministère de la Santé. C'est pour ça que Deli Sanga appelle la délinquance et moi j'ajoute dans l'utilisation rationnelle des ressources. La suite, silence radio et on continue de les faire. Monsieur Salobi, même c'est ton nan Boukamoité, les ventes d'abord et au travail. Ma message est tellement élevé. Les santé signalent que les infirmiers de la RDC sont en grève de plus de 4 mois. But, alignement des NU qui ne touchent pas des primes depuis plus de 10 ans, l'applicabilité des nouveaux barèmes salariales car ils font, non, il faut signaler jusqu'à maintenant l'infirmier touche 120 000 francs congolais, c'est-à-dire 60 $. Et puis l'action des fonctionnaires avec des matricules mais non payés. Et donc, Maramboisa tellement ébélé, Batozo, comment non, qui vivra verra encore plus. Voilà quand, non. Et donc, merci beaucoup. Donc, ce qui tellement ébélé. Dès Nantais Koloba, c'est Maître Chakal, Baza Batouko, Baza vraiment pour soutenir le président de la République. Mais Naf is enough. Congolais, quelque part, Missus va ça l'attendre, Missus le va soutenir, mais l'autre va comprendre, non, on dirait, Yumapi Moko. Donc, avec déjà, on a eu une vidéo où Liba Konga, déjà, va libérer qui et pourtant c'est Kimi. Là, on a eu un message, merci Maître Chakal. Donc, Liba Konga, déjà, c'est Kimi. On a bien vidéo. Vital Kamé et Kalagana Poto.
bobombara image oyo comprendre que Vital Kamerhe kalaté auzana poto. C'est-à-dire que eza nango ekoma nango place moko oyo mutu nyonso akoki koya saka ndenge alingi. Na Congo toza na mokonzi te, toza na bakonzi. Bino moko so boyebi histoire ya Libye. So ka boko yeba histoire ya Libye, bo comprendre que donc jusqu'ici eza na nous commander. So ka bo comprendre histoire ya Libye puisque na Libye tant Kadhafi ablingaki akomisa Afrique na ndenge oyo kanisaki Kadhafi boyebi yango. Et mutu na soto abanga liwa na za sûr. Ndenge mutu abanga mwa liwa mingi te ezalaki ka Kadhafi mais eva on banga liwa. Donc nde baza wana nayebisi bino vérité que mutu oyo nyonso azovanda na pouvoir aza commandé. Donc bo comprendre na bino que elo alonge kobotama te soki Nzambe a permettre te. Voilà message na ngai oyo nakoko sukisa nango. Eloko moko te ya malonga ekoma na pays na biso na Congo soki Nzambe a permettre te. Ata ngai oyo naza devant bino naza sûr. Soki le lobby nandimi na de la République to na travailler na politique à Congo. C'est que derrière ngai na oza toujours na makambo bando tindika. Toza toujours na babilo komo oyo eza impotoire. You dois, you must. Et là on a les anglais pour ça déjà parce que le you must donc tu dois il faut au salabongo. Donc baza capable de savoir que net au PC Congo boy dans des secondes oyoka au salé le wana et puis c'est tout, il y a pas de raison aux akut na justification te ya kusala makambo ça na Congo ya wana. Donc na Congo eza contrôler Congo eza na diriger pour comprendre yango. Totika na biso ko bundisa na biso botika na ko bundisa bande ko musicien o subaya to ko luka kwanga na bango bazulu kabaya ko yemba botika na mino ko bundisa bango puisque déjà likolo déjà bato baza likolo déjà kwa mo bazo dicter bango bango sikoyo bayenge bene ba osani. Donc botika na bino totika ko boma na congolais eloko o biso to mekana kozala force moko to mekana kozala ini to comprendre nanu ke mboka wana eza ya biso mboka ezokende mabe. Président Fachi azati président Fachi akosala malamu tout comme akosala sukini peut-être pas olinga sala malamu mais derrière président na biso on dirait pas flou derrière eza flou bangagement mosusu bandima yango ka boete ondimi puisque ta bazolo bakomoni tant on dit avec les amis sur le oui c'est qu'il faut ça auto ça oyo lobi oui atala toujours ba contrat misala to tanga ka il faut tanga au signer ce que il faut au sala oyo signer donc makambo ça na Congo ça makambo oyo batu ba signer donc to za lelo mo eza sika oyo ça na Congo oyo ça na mboka na biso ça oyo batu ba signer c'est-à-dire oyo mutu a signer yango wana ndi mutu azo ça. Parce que peuple a souffert, peuple a lela. Les autres comment ceux qui n'ont pas cinquième vague, il y a pas Covid, pas vaccin et pas ibanini. Vaccin on biso kut batozara misusu ta repose on zobanga nanu, bazo ibisabina misusu fo lukaba miel, fo kolukaso ni siko peuple a na Congo les so bandu chai vaccin, zanga dipyrone, vaccin zanga novalgine, vaccin zanga lipa, vaccin zanga fufu, vaccin zangi biloko kolia, vaccin zangi miliki, vaccin c'est-à-dire ceux qui n'ont pas besoin ça va bloquer on a pour nos africains peut-être lobby bas on a pas problème peut-être cause ya solo parce que peuple wana a un problème du point il y a colia du point de vie alimentaire tout ça c'est-à-dire peuple a un problème wana tant bon mais les sous vaccin na yewana so ba tubi au mois to ngamuka pa le quoi to zo banga mo liwa so to zo banga o izo kotsa belo le na nzoto mbango to ke ko kimi o ke luka ba doli prend ok ko diron ok lukaso ki miel belo meli ba comment on ça na ba vidéo par rapport nango est-ce que peuple aza na Congo les lois zo souffrir azo lela bozo ko ba vaccin azata na possibilité ya kusoma ata mai ya komelate kaka yeza na ba groupe ya bato moko boinde mutu bazala bien ba misusu ata to mona bango na bazo sala neti c'est-à-dire basala bon ka po balongola ka souci peuple azo souffrir. Président de la République bozomo na makambo wana
ndenge ndeko Chakala uti koloba bobimisi Vital Kamerhe par rapport à quoi raison nini mopesi raison de santé est-ce que naba hôpitaux ba médecin ba yaka pour soigner ba malade te ngana yebi ke okokobela na donc ba kokipe ko ya ko joyo mais oza escorté ti na hôpital parce que ozo ba soin bazo vandisa pe mbila pemeni na yo pour na ba encadrer yo est-ce que ba kokosala ngo na bango te na ba détournement oyo bazo sala au moins pe bato mususu pe baza pe ko appuyer oza ko c'est-à-dire na yebite bo pozo ko c'est-à-dire na yebite boza ko appuyer buzoba bato ebele boza ko appuyer buzoba lelo makambo na tina makambo na valeur makambo bato bazo luka yango o Kongola zo ninga osala te bazo yi ba mutu so na Kongo comme mukonzi c'est capable ya koyiba comme capable ya ko imposer comme capable ya ko botola ale biso to vanda ka to kanyi maboko to koloba te po bina ni po ba wana baza banani na yebi ke même pour na kokoma mukonzi le quoi président ninga koma ki wana il fallait andi mape ba accord mususu yango bomona ki moko avant de moko na pepe ko chango pour alobake a boyi ba accord ba salene ba Genève tout ça so bolanda la vidéo au monde président qui dit papier za liboso na ina téléphone a otanga na papier analo ba makambo oyo ezobima munoko na yemonte eza makambo ba komai na papier c'est-à-dire ba ebisi ke yo kinde lo ba boy donc ba tout pe mususu pe ba kokipe lelo ko koma pe na capacité ya okende pe kondima ba accord pe ba komi pe ba konzi na ba place wana ba tout pe ba kokoma ngo mais pays na biso eloko nini oyo kokosala ke mutu so azaka azana nguya ya koki kokanga biloko ya bato kobotola ba biloko ya bato akoki pe kosala o mutema na elingi pays ya ndenge nini wana oyo donc ye ndenge aza wana c'est-à-dire lokola ye akokosola na général Kasongo do bato mosusu bakokosola na ba général mosusu ta capable pendant 18 heures pouvoir avant ba yibi na ba mbongo ya Congo ko yiba ba mbongo ya Congo azokoka osomba lopango te mutu atoni le ba propre fort na ye abimisi ba mbongo na ye na ba propre fort na ye asalaka na gouvernement ya Congo te avanda na ye na ba mboka ya libanda atikala jamais kosala na gouvernement ya Congo mais abimisi ba mbongo na ba fort na ye asombi lopango na ye ndenge tomoni lopango wana ndenge ezalaki na check na po mutu moko lobi aya s'imposer aya kobotola lopango wana ki Jean-Claude Massango et so elongi ya ndeko Jean-Claude Massango ngo remarquer que azomona na déjà ndenge ka azaleli azomona ke azana Congolais te ametango azoke pas général Kasongo kwa ebisa ke non nga lopango wana feza yanga pe général tina bato bayo bimisa bakolo lopango po bapesa lopango pa moto wana elo ni bangi pa jowa elo ni général Kasongo obangi po na jowa po asa 18 ans na pouvoir azaki place mo Kabila mais on toujours remis ezaki kanyama lelo ezayo tango ya kanyama yo monanaki tango ya kanyama yo général Kasongo olobaki mais non yo l'accent congolais que osa musala ezaka te bokanga ka bakuluna même bato bazobotola ba mapanga bato ce sont des coulonaires na mbongo ebela i gouverneur a banque pendant 18 ans na mbongo na ye akoya kopesa même 700 000 po asomba lopango wana mais so yaza mbongo kopesa lopango po asomba lopango wana atika bato kimia Vital Kamerhe a détourné bambongo fallait batonga basala ba maison préfabriquée tout ça bo libérer oui Bakonga a détourné bambongo ya éducation tout ça bo libérer ba lui na ministre a kimi aza déjà banda Congo ne Vital Kamerhe a bimi lokola bozoni ngabo pesa ba raison eza pour la santé c'est que a ozwa prise en charge ya santé pour que libanda bo yoka ya oza libanda so tanga okoma libanda to zela ina reto tokobetaka masolo wana kala mingi te po tozoya nango ndenge wana aigle de l'éternel nayaki po tosolola mboka nalingaki to affaire ya lopango ya bato oyo babotolaki na monsieur Jean-Claude Massango abotoli lopango loto to ya monsieur Babi Kwayo oyo aza na Europe donc na minute oyo toyebi ke l'état congolais
de lango avec Makamtozo Lobele là, tout ça, c'est que l'État va aux battre, puisque si bazou ça mi kanda batu, si va reconnaître le pangwana et ça, il y a mais quoi yo. Pourquoi si va reconnaître c'est qu'il va finir par couper ça le pangwana, puisque mutu monte aza likolo ya batu tout na mamoka wana azati. À part affaire Vital Kamerhe, ils ont vraiment kotambola na mokili mobimba. Son Excellence président de la République, Basengio Omekapenda, ko expliquer bateau pour banda. Boye bisabiso ka te que non ba juge mutu ba décider to tribunal 1-1. Tribunal ce qu'ils ont décidé bateau malade basé belé na kati kuna. O bayi misusu bazana ba kuna ba raison mo eza na normal. Tam mususu ka bimani na mwasi ba lobi eza viol ba vandisa kuna bela kapi. Donc bateau bazo détourner mbongo Congo pour le Congolais comme kuluna bateau wana bino bozo libérer bam. Mais bateau oyo bazo sala ba bilo côté ne bateau wana bino bozo kanya ba obemina kwaza wapi général oyo a bomisa Chebeya général Numbi aza wapi général Numbi aza wapi ba André Kimbuta baza wapi Joseph Kabila lelo famille mobima bazolo belango ici bazolo belango na ba Canal France ba Radio France ke ba détourna ba mongo ebele baza wapi bato na baza balibana ba vivre dans temps normal bino bozo bato batama beza lo kwa biso boy tamsuna lobi makamnanga alboluki ba image boluki ba photo nanga bokomo lukisango so ina yeki chassa pour nas ba problème mais non comme on est on a droit au lobi ya usola mboka na biso voilà na yaki ponango na suis quand même bino temps puisqu'il fallait tout solo la soutien à Kolobezali et kozonga lisusu pour na to solo la puisque bato bazotine na ba message nazolanda pe bande comme susu o pe bazolo belango et puis ça biso pe idée ndeni to kokota beliloka boza tellement ebele sido mwana nzambe professeur Ngala Mulume matata an kusangai frère Tazi Kumba ndena lobaki toza ensemble Ndimina Mayenge yayo yango wana Daniel Mabumbi pasteur Daniel tous entre Florine Poutou la sireur qui rassure tous ensemble Lili Samba tous ensemble et Diamant Love Cécile la duchesse Mike la duchesse l'artiste Kulutu Johnson Keto tous ensemble tous vraiment ebele les coco rock Harry Ibanga rock Harry Ibanga pourquoi pas associer de la paix de tous les jours de tous les temps tous ensemble Envo Mathieu tous ensemble waouh vous êtes tellement ebele Jennifer Wata Kitoko tous ensemble donc yebisa bosi mona muke tous ali et ya ipo masumu Sandra Asaka vous êtes tellement ebele professeur Ngala Mulume famille Kitoko monde tolinga rabino mingi fanatika binote so na tiki binote c'est bola laté donc ngala suki wana et popino tout ça la ndenge tout ça la voilà tout les cas abonnez-vous massivement veut dire que bana nzambe to s'abonner na EGC officiel TV Barbie EGC officiel TV kuna to mona ba histoire kitoko to mona des missions bien to mona news ya malamu EGC officiel TV ya biso mona mboka Barbie toko Malobi s'abonnez-vous massivement na Aigle Saint officiel TV Aigle Saint officiel TV et si ka obo nous avons conseil des sages donc ba conseil penza oyo ekotonga société pe na mabota na bino biso nyonso to s'abonner na Aigle Saint officiel TV oyo alingaka vraiment conseil azanga te ko tuba et si ka ba komi s'abonner